Et ça la passe ko fait le mdiado yemba mais le bogi ça sani a yemba te. Respect et ça na saleté. Voilà. Autos à conscience na biso. Sale ezali bien un plus pour artiste et linko lo batte ke oleki baninga. Franco abeta na yo amblaité et linko lo batte ke yo leki ko leka muté la conscience na musala muto asalaki que musique ni o ya betaki un plus ni o ya salaki pour na bino bo reconnaître si le lombo makiadi. Actuellement, pour yo qui domine vraiment la matière de musique, la biso a vendre. Dans l'ingakosala us parade moko te à sentiment. Sortez la majorité de konabiso pali pour pas beta mais do mona ke mingi sur ça pour ça et ali communauté congolaise. To bato bomba mi lobby baza pe na ba projet. Donc to loba siko kete yo ne mudo sala so bango ba sala on sko lobby siko la so nini. Parce que auto zo loba lelo auto e ba ki ngote ke lobby ke lelo ndeko na biso pali pour pas arobeta salibo mais to yoka kona munoka kofi mais ta ke kofi lo mda découvrir ki mais a sali publicité nenga sala rara publicité pe ya mon fléri na yeba ki siko ke na luna nenga ke ya Laura Sokoko tanga lo be ke da producteur ya rien nga na be ke ezate Konistar obi ke moi presse na biso ngopeza mbilinga pona yo zomona d'abord presse ali na ngonde nini sur 100% et ça na 80% oyo ba sala le mal pour la musique ya Congo 80%. 80%. Si vous bino ce que vous serez 20 et au besoin ce que 20 vous avez la conscience au besoin yeba ningi retransmettre un message bo utina ba maman bo utina ba famille tout aura ma chance que ya kopé sa rabato ba courage tout aura chance ya kopé sa tout le monde pour avoir ça la musala toujours bien que ça la passe talara ken piana combat oya bundisa fabrigas mon biso total ça regete mais c'est ken makambozo ba vis-à-vis ya ministère oza lokuta asala kabo asala rabeti to comme na pepe muto do kumisa to roluka to sana to diminuer pour parce que et que ça là peut passer boké tu n'as pas bon ana ennemi congolais et là qui bit o ba OK na ngolo ba sino ba ko c'est moi lelo ba kipe na ba on sous bakite ba linga sou combattre ba militaire o même makambo pe ça ne. Salut, c'est bel et bien l'artiste comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 €, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili, Ibrahim Abdi. Moi, donc bienvenue encore une fois à ce nouveau numéro de cette émission qui est présentée par Ibrahim Abdi par rapport à l'actualité. On va recevoir pour vous les lots vraiment Konistar, tout ce qui se passe dans le milieu de la musique, pourquoi pas dans le milieu de la média, surtout avec Konistar. Je pense que vous allez scotcher à travers votre émission. Mais avant de commencer cette émission, alors devant Nazarabongo, assistance pour le réalisateur de cette émission, tout le monde s'en a raté. Surtout, partenaire en Abisso. Quand je parle de partenaire, vraiment ça l'a bien. Il y a Bruno Loubi Kambon, tout le monde s'en a raté. Il y a Makala depuis Koulouez, il a raté. Olivier Doumou, Brazzaville, tout le monde s'en a raté. Il y a Aline Mwimba à Paris, Tatiana Bitono à Paris, Laure Manzek ou la Queen, Bosanité Bandéronio, surtout Batal Arabiso, vraiment partout et ailleurs. Je vous aime tous, vraiment la ligne trop. Je reçois pour vous Konistar, tout mes campés au sol. Actualité, Vandagi vraiment la semaine, Falia Betaki, Bandéroku dans la média, Potana, musique, Nabiso Koto, donc tout mes au sol, Konistar, tout mes campés au sol. Moi, idée par rapport à les médias en ligne et puis pourquoi pas la musique. Je dis déjà, bonjour Konistar. Oui, salut Ibrahim, toujours, toujours, toujours Ibrahim Abi. Donc, il toujours, il va toujours dans les bons. Vraiment, merci Mingi qui na Clarisse de Kanto, Clarisse Lutadi là. Nathalie Lutadi là-bas, na Mamé Milikolo, Aeba, Kosa Nabino toujours.
na bokasité ya kolo Chaga Lutadila amigo Jenny Lutadila peselanga mbote epai ya Pepe Fataki na romona sur Richard Akunji ozala toujours bien papa na Richie Arika Akunji 2-0 Didier Sanda Animas Boss Papi Matalatala Matos Nazomo Lisusu Jean-Claude Mimbangu Sam Koukou le nécessaire motema Aimé Koukou Chirita Bana Changu grand-père Gauthier Mouteba peselanga mbote lisusu epai ya baby longue le banquier motema ya Fanny Dindanda na ndenge nyonso tu ekendelaka vraiment Clara de charme na mosiko zali kolo ayeba kozala na yo Chiraki di kita Cardozo avec Claude Moseka poso moindo suka mindele bon voyage yoka Doudou ya yoka avec Pera qui tient la molobela bana Fokobel Pitu Kinzeni oya bino ezala toujours bien Belinda Lita moi Nzambe kolo apambola vraiment que Ibrahim Abi voilà. Merci beaucoup vraiment na ndenge pesinga vraiment opportunité to kutana sur le na ndenge ya Congo mokili to pesa savoir où ils en habitent parce que ba cher en tourneuse va profiter na bénéfice que moi matière et ça va bien. Et ça va bien. Mais à part ça santé ça va quand même. Ouais, super formidable na ndenge tout ça ndenge qui délera toujours. Nzamba ko battre la biso manion te da dans les bons. Voilà dans les bons. Mais quand l'histoire il s'en biso tout sur la mob actualité ça bon et dominé bon la semaine parce que ça fallait pour pendant online de ya Londres. Donc pour ngai nyonso tout et bien mais nalinga ko sala analyse mbala moko britité nalinga vraiment to vanda to zwata to yeba ndenge ni elekaki ndenge ni komaki parce que oroluka okonane concert oroluka opesa yango opesa ngo ba félicitations na ndenge ke ebetami laki mais egeluka est condamné par défaut egeluka c'est ça nini ekangayo na oyo lobaki za meilleur zora ndeta msupe na point B et la meilleure. Mais là, on se trouve le baron de l'ingénieur qu'on juge le combat moko parce que Robi m'appelle fautif ou soit Robi m'appelle jaloux. D'ailleurs, là, qu'on y a surtout et à un tango borota la comprendre que était à critique les alliés à défaut des arabes parce que conscience nanga et si nanga temba mona accusé moteloge bimi oh tout ça au luga golo beza makelele te ezwata to concentrer en autre yeba ndenge nini ngana ke Ibrahim to kabonate to yeba ndenge nini ko décortiquer mais pona o non tu les gars vraiment qui appréciation vraiment super et les gars vraiment très bien mais to zwata to yeba ba qualité nango na ba défaut nango to yeba ko critiquer si ma mikolo so nzamba ça ni nzamba lingi ba défaut pesa pona yo c'est non et le rognon c'est la ratanga mususu ke a comment dirais-je to rolo spectacle chorégraphie chant ndenge lekelaki nyonso to ezaka ba qualité nyonso to elaka sarité artiste aza vraiment véritable artiste na biloko nyonso to ndenge lekaki aza apte na makambo nyonso ezaka pe parce que concert mosusu ezaka pe bebuta ye esengo eleki mais à perte de voix donc ezaka ba réalité ezaka siko ngela lingaka kosalaka jugement te ke ntango eloko ebimi siko fo tozwa ta toyoka toyeba qualité côté nini des fois ezali tokoyeba ndenge nini marché makabu vraiment ke na mwa ndambo wana vraiment coup de chapeau na artiste ma tobeta maboko po parce que Congo na biso ya toujours fort mais biso moko na ba querelle na ba guerre to bafouer ba savoir faire ba ninga donc wana ekene bete mais o ndambo na talari vraiment ça va mais tokozo sous temps sur robeta sur cette ponango il faut toyeba ndenge nini elekaki ndenge nini ekepo parce que biso toyaka na critique te mais toyaka na analyse voilà oya malamu salami to robetela mutu coup chapeau na o nyonso ekene vraiment musique à Congo partout tout le monde ba ndeko ya biso nyoto o ba oke ba prestation na bango vraiment et la kisakete ba kolo musique o ba kufa ba kolo musique o ba bundela musique ba tala mabe oui relève vraiment super total voilà mais na komona ba ndeko o wana baza na évoluer quand même na fali à côté là commissaire na rolo ba que est-ce que lelo du fait que ba beti ba différents stades ya minene et li ko ba que ba dépasser peut-être ba yaya o ba les kana peut-être ba sala parcours wana te ba les kana tombe ba différents stades wana te ba différents salles wana te to loba respect ezanga na salle te voilà o toza conscience na biso respect c'est comme na salle to roluka to juger ba lombo makadi to juger ba wendo colossal to roluka to juger ba grand calais o roluka to juger ba tu oyo ba kolo musique mais faut toza conscience et le cognon te dans la continuité ceux qui ont poussé oyo ba roya pe ba sa be makambu
plus que ça bazali et tant que musique na biso ezali vaste musique na biso toujours na relève musique na biso da pe bato ba la continuité pour la fierté et ya mboka na biso vraiment to luka to kondana raté parce que bato na tangeli yo wana so hotel loko ane du temps musuki était franco abeta na yo wambla été et ni ko lo bateke yo leki ko leka mutu la conscience na musala mutu asalaki que musique ni o ya betaki un plus nini o ya salaki pour na bino bo reconnaître si le lombo makiadi ezaka ba savoir faire ba belle mélodie ba nzemba malamu ba studio malamu ya malonga o ba beta parce que so aussi le musique ya lombo makiadi o beta ngo lelo bato bakasalo ko neti studio o ya bango wana eleki ya lelo donc yo mona la différence c'est tel ça rabat na œuvre d'esprit salle ezali bien un plus pour na artiste et linko lo bateke o leki baninga déjà pour na bongote tant a beti masiki na beta Zenith na ye que bato pe bazali pe kimia ba yeba ite un jour bosani ba beta Zenith on mona la pe tant to vendre be JB Penateur na beti Zenith avant wera beta on a 2002 pour nani ezalaka chaque chose à son temps mutuna mutadani na ngonga na o ya ko beta tant to lo boleki bato basali plus que yosko to lo bani to sala ke mission te pour lelo et au kanga biso lobby et rattraper biso na o ngano to lobaki o bato basala plus que ça ngano to yo ka soni parce que éthical donc il y a on surtout parce que tout le monde a là on a peu de différence pour Moutamaï Ibrahim JB Pena bêtise Zenith non 9 oui Robert en 2002 c'est comme ça ce qu'on a tawana nyonso est-ce que JB Pena bega ouais Robert à Zenith a ebaki mais chaque chose à son temps mutuna mutazali na tana a Robert ba concert wana yango siko cohérence que ça la bien tant on battu tout ba comme on a défi pas de défi so longoli défi wana et comme c'est comparaison il y a ba spectacle nana yembaki bien nani ba salaki musala malamu comparaison lorsque et comme siko plus tard et à bongo dadi to luka tout comme ça mutu kete à limiter ba concert à ba salle yene muda suki c'était et zalaka déjà kala tango batu ba beti to ko découvrir to ba ça va un peu ce monde la culture na biso mais ezalaka quand même ezalaka banda kala mais ba star oyo to tangi ba komona ba misu ba betango ta pas mère na biso abeti masikini lelo to to ba Zenith wana à l'époque abetaki mais tango bato abeti betian et ko za la société que bien on tali so ya betaka ngokala tango bato ba ko beta yango et comme lokola ba kotika na kati ya fléau wana nyoso tout kete tout le monde abeta Zenith donc chaque chose à sota OK ya on teni ko ba tango to calculer lelo to ba lobby mukolo o bato ba bombami ke ba ministre ba bombami oyo batale ba calendrier na bango te o ba tali ba projet na bango te mais ba dans ba projet de to luka siko to on comparer Zenith ana ne ezalaki bien Olympia ne ezalaki bien o ni ezalaki bien donc guerre pe course na ngonde yango de to mi ye barakete lelo o to sala lelo tamsu bato ba sala lobby et da plus que o ba sali le da ba réalité ne de temps la makambo actuellement pour yo qui domine vraiment la matière de musique la biso o azo vendre musique la biso sur le bon public international les asso Katincha Braza ils ont international alors mais ko vendre biso na ba pays oyo na pese exemple anglophone ba pays wana oyo peut-être ba kino ba ramper na moins difficulté au kota kuna la personne l'artiste qui oyo vendre biso de ce côté là pour na yo être qui aimé dans linga ko sala us parade du moroté à sentiment parce que Ibrahim Toda Batamael oya ko beta lelo oya do tambuta tout le monde osala drapeler yambo yamboka bande ko na biso pe to mona awa bazo kene ba Brazzaville ba kene ba Guinée ba kene ba Kenya toujours ba betela toujours communauté oya biso so tay la majorité de ko na biso pali pour pas beta mais do mona ke mingi sur ça pour ça ezali communauté congolaise OK o ba ko dominer ba paya o nyoti ba roya et à lokola o retransmettre le message dans la communauté que na biso fierté dara déjà bon mais akolo bakete oyo bato ba bomba mi lobby to so ngale loko moko o bato ba bomba mi lobby ba zape na ba projet tant to lo basiko kete yo ne mudo sala so bango ba sala ngo lobby sko ela so nini biso nyo surtout to yebaka tango seigneur les Pascal Rochero Emmanuel tango beti une semaine au lepi et boucha qui Franco te baga que Franco il est grand ma conscience d'ailleurs avec que l'homme est fort l'homme est puissant mais ta kadari na ba respect était o aza vie na nga mais toi une différence il y a 2 ans aux autres comprendre que était et liko le bâti sur la bêtise Olympia qui na leki non tout le monde a ça la fierté à Congo na part na épée na moment na épée na tana
parce que auto do lo balelo auto e ba ki yango te ke lobi ke lelo ndeko na biso fali pupa arobeta salibo mais to yoka kona munoka Kofi mais ta ke Kofi lo mda découvrir ki mais asali publicité nenga sala rara publicité peka ya mon fleuri. OK. Tu comprends? Le temps à salara déjà la publicité ba mon fleuri ke mon fleuri mais ba kolo mon fleuri bango moko o bakabula ye mabele ba vana na ma campagne. Dans les réalité au monde wifi mo le kadana na ma campagne au monde lolo mo le kadana na ma campagne au monde ba te belé baza mais ba betele on c'était ba musicien ba ebi ko tombolaga et logo oyo mais logique des choses ko fiolo midi azali na producteur on a faut de la logique des choses ayebi ke arena ezali ba bakambe belé parce que arena wana lelo ba kombo belé comme na basale comme arena biso mo pe na kindo tonga toujours ba arena on peut les choses donc ninga za ba réalité que était et loko sous monto à sala mabe ezaka diaspora na biso. OK. Tango bafoué qualité ba qualité o ba mission na biso bazara nango bazwaki moi retard zo rende biso déjà toza mur pe toza na force ko leka ba pays Afrique belé oyo biso tozaka liboso na makambe belé mais lelo sorte na kata mboka na biso au moins na Kenya obengisa congolais au vendre que bateau baza na Côte d'Ivoire ba obengisa ba congolais bateau baza na Guinée est-ce que bango bazangi ba militaire te baza na posa que musique na biso bateau ba bundela kiango o baza te yango zo mona continuité place baza na ba séjour de mort ba osepela kete to sala ki musala relève ezali continuité ezali de coup chapeau na bateau ba nyoko maki pona musique et loko nyoto ba la part des choses otomboli drapeler à Congo au pousser Congo et ça pena ba ndeko musu pe ba ya osani que ba robeta yango comparaison que oyo moto to sala fierté tout le monde sala fierté musique qui a Congo surtout bandi ko kabulango ce que ce bateau o to do mona kete o biso to kanisa na ndenge na biso ce ba sel plus que ça ce que to suga pingana na ba sortie médiatique yango mona ba sortie médiatique to zala na ba sentiment to so par na ba frère o azuta na e o pelo ba ko temps et que zala soni ngano Ibrahim Abi et Mrebiso motala quand même arena liboso quand même en France parce que o liboso na tala ki yango parce que était na loba ki yango était il faut ba musicien na e ba poulet na e ba s'exprimer par rapport à ba père na ko mona na ovo arena na monique ba musicien que ba s'exprimer ce qu'on a soit autant qui a likolo tena vraiment temps ya ko landela ngo vraiment à la loupe so na landela ngo na ko ba siko était vraiment fallu pourquoi no bomba bateau a vraiment fallu ça na raison pourquoi no bimisa bangote vraiment to royer parce que ça l'analyse qui est baza capable ou baza incapable pourquoi qu'il fallait azalaki na raison qui a robata misara bango bomba bango malama za na ba paya so to royer parce que ça ce qu'on analyse na oyo ya mibale na oyo ya misato da comparaison et ça la bon temps sur esprit critique na biso qu'il fallait pas un message ça ni qui était ayoki na pesa pe bana mayo charge temps sur bato konana pas par défaut to royer bango qui était fallait ça na raison ou azana na tort na tango ko pesa bango ba appréciation biloko no setikali to royer parce ko balancer voilà. Merci, je suis toujours avec Conistar à ça ba analyse no ya bien je pense que ba la poto bon mais ça na Conistar et wanda ko sala moi bien surtout na nzela ya émission Ibrahim vraiment Conistar azana pour la bilo mais Conistar obi que moi presse na biso ngopeza mbilinga pona yo ozomona d'abord presse ali na ngonde nini pona ozo gérer biso ndenge nini presse lune est sauvage voilà parce que au moni tongu batu musu bana club mo ya ko bafoué merci ba qualité ya baninga elembisa pe batu maintenant mutu a des esprit hôtel la gete ko lembisa batu oyo bazoya ko banaliser ba esprit musical la baninga ke na ba effort o baninga bazo sala ke bozoya ko bafoué yango o a des esprit a rosala plus que ça la critique bozo critiquer parce que net vivre o a le bélo le mal a zo faire partie toujours na publicité na ninge kendela mais na oeza lokola neti bateau abeta la musique te bateau ba comprendre rien bateau muso azo mona gete na yana benjir na ba calcul mo be mabe donc ils ont vraiment propreté na biso bateau to na conscience et lubo to sala neti ngana na minute émission to do pesa na ba cher tournante oyo ba sepelaka na yo oyo pe balinganga il faut bénéficier na matière to ko ya kate na bateau neke bazona na benjir bazona na insulte na kate be mission faut ba ki ba passer batala ngo faut ba ke bateau ba plus âgé que biso pe basala ni ke batala ndenge be mission na tala ta musu na sala otalge boss papi matala tala matos atala nga ozomona ta musu oncle Wali maneno motema ya mabebe makabi donc
pape apesi bino mbote na mam apesi bino bambote na ndenge ezali baza bato baza barespecte bato oyo barespectaka nano bana bango mpe biso toyebaka mpe korespecte kotransmettre message na bato batalaka biso oyo eza ya moto yango wana mais lolenge bango bazokomemela yango tokolobaka te sur 100% eza na 80% oyo oyo baosala le mal pour la musique ya Congo. 80%. 80%. Si vous bino ce que vous serez 20, au besoin ce que 20 vous avez la conscience, au besoin de banning transmettre un message, beaucoup na ba maman, beaucoup na ba famille. Boye ba kabilo konini oyo beaucoup transmettre na ba kongomani na ba cher internautes au balandara biso à la loupe, baye barakete, bato baza ba ambassadeur ba famille na bango. Donc ils sont totally bato bongonia se tourne vraiment baza ma kitoko te na makambo ba sorti bédétique na bango. Des gens qui to côté pour na biso bateau yoke toujours raisonner pour na retransmettre ba message ya ba savoir faire ya moko na moko to ye ba retransmettre message na ba kongomani mais to ya na ba calculer ba critique vraiment que le lengi na bango ba sala musala vraiment na vraiment d'accord na bango d'accord mais ça quand même pour ba chroniqueur o ba comme ba proche ya ba artiste wana eza déjà le mal parce que soroza na ngoto yeba ki loko ya ndeto kelele le coup sans pour to yeba ki dalaki ami à Franco. Maintenant, on la moussala a condamné ba défaut à Franco. Vraiment que aux autres qui était l'homme qui a dit à camarade de Lukuku Sam. Et comme qui était disque ya chéri Zozo et Papa Noël. Azo ebise comment les gars le tumba salakaba album mais Papa Noël a sali comment yo compliqué ote a singa zelate. Au moni que kozala ami qui est journaliste na musicien mais azo mona qualité na ba défaut il faut ça il faut loba. Comprendre? A mon ba défaut ma ça ni kete azolo bagete na sepelité talabo mais azaï na droit ya kosala musala et pas tabulay azaï na droit ya kosala na viva la musique azaï na droit ya kosala na kofiolomide azaï na droit ya kosala na ba emener azaï na droit kosala na zaiko parce que ezalaki musala mais tout le monde ayebaki kazalaki ami ya Franco. Mais kozala ami à Franco liko le bategete ba défaut à Franco fo bomba yango pour que nous retonga te il faut que yebisa ye vis-à-vis ando yebisa yango boekete et ya kitoko te olingi Papa Noël asala album te Papa Noël asala album obengani mais pourquoi ka Lutumba asala ote Lutumba va sala disque ayebisa nga mais Papa Noël ayebisa nga te pona nini et ça qui succès à 100%. Et tant que c'est pelegi na ngote mbeke o eza ba réalité que makamebele belé mais Franco pas arrive na raison mais lui ko le batte était lukuku sans poser camarade na ngai pourquoi nous tunanga ba question o te question wana talibe c'est que na memi qui a mité na musala na osani na bomango donc azaki na makambo eza défaut ya Franco a étalé Franco gete tale erreur nous eza boye Franco mona oui mbala simala sani kena bongisa mais comme ami musicien lelo comme journaliste comme chroniqueur comme rediffuseur et ça n'a pas révélé. Pourquoi? Parce que tant que ami ami na ba défaut na o banota la ba qualité ba défaut moyen o lobango et ça c'est pour parce que o komi ami na pour lobby ce ko ebise ba défaut na a hotel melayo ou soit à refoudre d'ailleurs na quatre orchestre na. OK. Yango mona ka baté belé ba koma ka ba camarade ba musicien qui a komi ko banga kotalisa ye kete ah na moi na sepela ki to sala ki ngo bo sala ki ngo boy ko bange ko manga na mo muke wa ko bange ko mama muke mais demoni ndo na biso ken piana azo potana quand même lelo a se révolter le bi a komi na indépendant a juger musique ezama mabe ba sa ba fétiche musique dans a lobby on soro voilà je pense que Hollandi quand même ken ba popo ba dire ken donc ngana talisaka et puis aza ko beba na famille o to bengi ba conscient na biso mususu bon on est kozala entre jalousie bango na bango o mutulela bulaka so il est là ke na poto na mboka ya Diezola London ou soit Paris 21 ou soit na mboka ya Jean Delo donc ezana ba erreur musutu ba kanisa rakete que hasard vraiment que super mais tant au moins na siko que ba construire na yo ou soit ba confrère ou ba yewana ozomona siko que comme un étouffement ou ezana ba réalité ou ekendelaka vraiment que bazana ba guerre d'esprit na bango en dehors ya musique na bango nyonso to wana bazala bien ou soit bazala le mal que mutayemba kuna azate ba bazana ba guerre d'esprit na bango course au pouvoir ba komi komona lokwa net que bokomi ko wela artiste ko wela artiste eza mabete mais à part na bino un plus na bino que ezanini autre to ba communicateur oui ba communicateur comment se fait-il que te musicien azoko miteka yemo que bino bolobé le mal parce que le mal on ezali pour nini
kotitoye bato kofingaka bato bainsulte bainjure moko boye et kolave musicien te bo parce que statut oyo musicien aza nango na oyo bango baza vis-à-vis vers musicien apport eza te donc ya pasi ke ya mutu yake ke yango wana donc mutu fo miyebaka oyo ye azali mutu fo miyebaka makambo nini oyo ye ke azosala donc eza baréalité ke bango na bango baza na guerre d'esprit na bango ke baowela musicien ke comme un étouffement considération au ministère on est reconsidéré na oyo bato bayaki lelo ambiance wana e andenge moko te eza na bato mususu ke soka zio elamba sika oyo azalaki nango kala komi obona mabe fir a musique fo bando kolataka oyo ya sika bando lata sika soki nzuluki akoboya yango akoluka susu ya sika donc ezali même na ki ya métier même na muziki même na baorchestre ye azalaki déjà le devant ke akotisaki déjà makambo oyo ya kobafouer ba savoir faire ya ba musicien ba effort oyo ba musicien bando retoucher ba couche tout po matalisaka kaka ndeko na biso pali pupa adaliko likolo donc eza na ba erreur moko me bango moko lelo bafandi ke baya kozwa conscience ke étouffement comme na kati ya orchestre. Ok. De tout le monde a commis le fona zala naître au fona zala boye et ça ba calcul o ya bango parce que idée juillet na makanise juillet ngo moni biso te ba noko juger biso ke to ba méchant to za mité en mabe to mité en mabe te to yaki kolongola ba venin oyo bango ba noko tia tout autour ya ba savoir faire ya ba na muto asalaki qui a permis après succès stabilité on ira ça les locote donc bango ba yaki na ba dire na bango pour nani ko faire chier ba carrière ya ba mise mususu yango moni biso nzamba pesaki biso ma courage ya koya kolongola ba venin oya ba contre-bout na ba sortie médiatique na bango oya ko leser baninga biso toyaki kotalisaka bango eza bongo te tala eza boye raison lelo ba pesi biso bitumba oto bundi lelo tolongi ndesi ngai savoir faire ya fali coup de chapeau pour na Congo parce que ezali mutu nyonso to dans makambo na ye tango ko film d'abetaki Bexi bato babulé loko aneti Bexi soki pas quoi pas Kofi tango komenge wera beti jiba beti papa emba beti doki guerre ya musique ya Congo kende la rabongo yango toki ko loba teke mutu tango benge ko film d'abetaki suivez les guides tango bato so beti yango olakisaka bato nzela baoyo la rasala mindele te po biso mo toza na basali te mais nzambe basali grâce ba arène belebele sani ki etongama awa donc tout le monde aza na ambition tout le monde aza na bakila na calcul na ekete lobby ce que comme tourne et personne qui a kobeta eza la différence ya 3 ans eza la ya 4 ans donc barotali saka comparaison na barotali sute kete yo muto ya mbo sala nini to beta ki donc eza ba réalité auto kuta na kati ya vis-à-vis ya musique na biso mais ba séparation na bango ceux qui bateau nyoso tout baza na esprit moko bakosani bakowela so baza phase moya baza na bolingo ezati po parce que usine ya ba sortie médiatique bidon et vendre le makati na bango et vendre kati na bango donc pour na yo conseil na Ken Piano Rolo ba ni moi conseil moi vite fait c'est vrai que au limboli déjà mais un petit conseil na ye moko parce que ça les choix na ye lelo a préféré akoma na ye et loko nyonso tout ko ya passe na biso to za biloko moko bepana lelo batebele bakoma retenir biso olingi ba sortie médiatique bo siko to totali bato nyonso tout ba osala temps sur 80% ba ko telemelaka bato oyo ba osala pe musala pour la culture congolaise toujours relever ça que ezala maintenant de mona mutako décider biseke te iye basela kaete oyo biso dans l'esprit to sani okolemba tant il y a cette conscience na bato nyoto alezaki aza prêt à kosenga bango pardon o nga conseiller na kopesa wa ke tala ezalaki pona boyete bosala musala na bino bien metala ngai na bano sala ngo pona boye ya ba réalité donc tout ça na makambo o nga na kopesa moto conseil te pour parce que naza na ba conseil na ngape et sopa na penga mo pe naza na ba qualité na pe na ba défaut donc auto mona to yeba ke mabe na malamu pona kopesa baninga kimia to linga ko laisser baninga te pour parce que musala musique eza passé batu boni bazana kata ba orchestre ebele kete ba koma na ba point ke ba kena na Olympia ba kena ba Zénith mais tous vraiment chance que ya kopesa bato ba courage tout aura chance ya kopesa tout le monde pour avoir ça la musala toujours bien que ça la passe tala Ken Piano combat oya bundisa Fabregas qui la passe que Fabregas a bimisi ba ministère belé Fabregas yé moko dans la scène nozolinga o bafoué ba savoir faire naé vraiment on biso total ça mais c'est Ken makambo lo ba vis-à-vis à ministère oza lokuta
asalaka boye asalaka be ti tokóma na po mpe moto tokumisa tokoluka tosala to diminue ye mpo parce que ekosala o mpe pasi mpo oyo osala baninga soki bazongiseli mpe koto orchestre tokumisa ekesala o bien te yango omonaka ke te il faut toyebaka kopesaka bato nyonso bazosala mosala mpo misiki eza pasi soki misiki eza pasi bato bazosala effort booluka bokritikaka bango booluka bolese bango effort azalaki nango makasi énergie azalaki nango lelo moyen transmettre yango sur lobi na misala na ye ezala te daka pasi kaka nde yango. Merci Konistar bana poto nyonso tobotala biso. Nous arrivons tokokenda vraiment vers la fin de cette émission. Mais Konistar, album Dynastie bimaki nango mpona yo tosala mpe baanalyse ya malamu mpona yo album yango ezokose comporte ndenge nini na emoneli na yo et puis tokoya na basale oyo l'artiste azopréféré koluka kobeta. Donc d'autre part que eloko ezalaka kaka ke musicien à côté studio asali badépente asali baqualité nyonso to oui tout le monde asali naza d'accord que musala fait rigola asalaki vraiment super formidable mais oyo etikali na ndenge nini omoni kobengisa bapaya na kati ya disque est ce que lelo bato ebele bamomona koa neti banzembo oyo fere ayembi ye moko ezosala succès par rapport ya bapaya mpona nini kozala même morale na bato nyonso to wana côté fere azosala promotion moto mpe babengisaki comme invité otaki nzembo est ce que yo mpo otya mpe promotion mpona nzembo yango donc nyonso tu lelo nazomona koa neti nzembo mo oyo nazoka mikolo oke yo na ye alingaka yo bana oyo kuna donc nazomona yango déjà ke eyebeta lisusu mpo parce que nzembo à tout moment fur et à mesure tookende elubu moko esali ke eyelamuka vraiment ke oyo ezalaka kaka bien soki baclip nango nyonso ebimi esala toujours ke fort c'est album depuis album ebimai ke clip moko ezokobima yango omonaka baclip mpe esala nini etombolaka so mopepe ya album donc oyo motu ya kaka yango wana ke tootalesaka te aza na banzela na ye mpe aza na baambition na ye mpo nabayeke te 2024 eza mpo na ye mais eza mpe mpo na tout le monde eza mpo na ye mpo na bacalcule na ye mpe mpo na bacalendrier na ye vraiment coup de chapeau na bamusicien na biso nyonso tout il faut tosepelaka bango bafrère babakisaka so ba 1 plus eya lokola mwana ye na bilita bimi le 5e oyebisi eke mwana nanga vraiment coup de chapeau mais soki oyeli ngai na se susu ya 5e de la classe tokoyeba ndenge nini tokosala donc eloko nyonso tout frère asasalaki mosala oyo etikali bafanatique bamouré ya bonne musique ou soit bagaulois bagadiateur na bagauloise bango nende bakoyeba ndeti ya kotombola susu qualité ya artiste po parce que artiste alobaka deya toleki bino na ebele mais na baplateforme boyeba susu koyede susu artiste oyo ya motu yaki yango wana pourquoi nalobaka bongo touti na vente physique lelo toye na vente digitale bato ebele baza na retard ya kotélécharge bato ebele baza na temps ke ya kosombaka biloko kilikili na ndenge bavente digitale embrie bato donc po toya petit à petit toza bakolo musique mais na baplateforme na ndenge vente digitale toa na mwasi nsima na baréalité ya bamboka ebele oyo ovanda lelo dynastie na kati awa eyebeta mais soki otali kobanda na premier volume bana ebima wana na ba deuxième volume oyo ti nyonso tuto badynastie A na B nyonso te babrazzaville bayembaka mais mpa na biso awa ozomonaka te depuis makambo ekomona batendance oyo akoyoka mesiko na brazzaville bakonsoma yango bayembaka soki otelema tembe na babrazzaville botie $100 bayemba kobanda premier volume ti na deuxième volume nyonso to bakoyemba yango koleka biso parce que biso tozona baquerelle tokomana baméchanceté vis-à-vis na baartiste lokola biso toyembaka mais topesaka chance ke na tout le monde ne musique ezalaki kala biso kala ezalaki mwana mambe wenge ebeti bosepeli vivala musike ebeti bosepeli kasela te ebeti bosepeli emene abwaki bosepeli shoxer ebeti bosepeli ok jazz ebeti bosepeli donc bozosepela na bakushe nyonso tout bona tendance te mais boza na bamisele bino bolingaka mais bopesa chance na tout le monde on est allé vraiment génial mais lele comme na batendance na bakambe ebele bilongo na disque ebimi mutu moko aza misete ma hotel mina ke disque oyo sani esimbite o modire disque oyo mutu akoti abebisi d'énergie mutu abimisi mbongo pona ba album oyo batu bayoka mutu abimisi mbongo pona promotion et ça lo passe mais oko ndimango te de mona ke lelo ba fanatique lelo baza même peu bizarre par rapport au ba fanatique bazali kala de réalité vraiment ngone ngomona ke so na vando mona yete peki kinzunga awe biso mais oyeki disque hérité oui na yokaki oyeki disque Fali na yoki oyeki disque JB na yokaki oyeki disque Fabrigas na yoki bongo les gens da Kofi na yokaki oyoki ya nanyo ya faire rigole donc biloko nyo tout parce que peki kinzunga na dadi kinzunga baza ba mourir ya bonne musique na ba risibula ba fierité bana matete donc baza ba mourir bonne musique
bayokaka bakushe nyonso tout mpo nini ke bango baza na ouverture d'esprit bapesaka tout le monde chance yango moni eloko babetaka masi eteka yango arena ya Ferregola arena ya Kofi est-ce que ekozala to ekozala te selon yo non ekozala po parce que chaque chose a son temps mutu na mutu atia calendrier na sani qui a robeta parce que le obi ke vena soko felo mide pa taba calendrier plusieurs fois ngana yebaki sikoyo ngana yebaki sikoyo na luna ndenge ke ya Laura Sokoko tanga lobeki ata de producteur ya arena ngana beki ke ezate pardon tanga Laura Sokoko tanga lobeki yemba obetsa ko felo mide na arena pourquoi nazo conscience na ngai bana Laura Sokoko za Laura Sokoko na betsa conseil monter ya munene non ko financer ba combattant ba tuando 400 de faux boluka excuse boluka mais ça fait na ngambo ya pam ya dala yi fanatique ya Bokechu apesa la Bokechu mbongo Bokechu ndenga bandaka boko ta yeba ndo sala e bien yanga comme ekete boko to ya Laura Sokoko les regrets yeba ndo sala e bien donc ya no mono comme le quoi de dédicace pour soutenir Bokechu na ndenga ba plateforme na ba chaîne na ye na ndenga boka ya Laura Sokoko et comme le quoi net pour soutenir combat yo soutenir combat non ndenga combat mdiano vas tina ba Suède tina ba Allemagne tina ba nan européen sana leader azala raté lelo bango bazi conscience point na nzela émission ngana yo ya kotalisa ba combattant diaspora mboka o ezangi diaspora mboka o ezangi ke ba combattant balandela mboka ala loup et mboka te bazalaki vraiment na ba beats moko ezalaki vraiment noble mais ce que beats sango siko nde epesaki échec total pour na ko embrasser ba musicien nzoka de ba musicien pe à part bango ba musicien ba cousin na bango ba kemba bana ba mama leki na bango bazana bato belé parce que était et ana musicien moko ta ko si ça passe sa famille eli ko le baté po biso to na ba complexe na biso batindi bat na poto il vraiment d'après tatinda baté be na poto mais baton ba kenda kuna ba osala ni et c'est ça le problème encore parce que poto dans la réalité là tant na vanda no kama PDG Makambo na putu PDG Makambo baloko takabe na putu PDG Makambo ça sera c'est pas donc na poto fo muta sani ki aluka yango mona ke ba Clarisse Lutadila na ba Nathalie Lutadila ba la mugara na tongo il faut ba kota l'état nyongo da wona zali ba réalité oyo ba twata mulana na sia mukilo yango mona ka mutu musoto bulega sona ke poto na pemina na ebisio qui open on peut miter des photos na télé ko prêtre donc il faut ba rendez-vous boulot ça ba réalité déjà donc tu as déjà héros Miguel accueilli boulot heureusement derrière ici boula accueilli boulot heureusement na Dani Ndjouvula et Alino Kabou Ferden héros bazana boulot ce que vous rappelez manuel mais ah yo rose apeta mususu une affaire na journée moko 4 émissions mon poste une au vite en paix parce que kuna siko européen maté pour parce que était et ça na ba réalité na ko sinon te on va à Paris 20e na désolé des héros mais on l'a dit kazaka 800 euros bien basket à 800 euros d'accord ndeti dudu ya yoka na vovo yoka ndenge bango balingela eta ba réalité o biso dokuta na nango que le barata était atinda bandina na poto mais bo sala ni ya mo na nasha bosise Pélagie Massamba bayani ki ni ana yebsa bango était moto il faut oye baraka ko bunda donc il est au vendre déjà moi yango o balo baraka déjà ko bota mobile passe matebe balinga banzemba barumba mais nzembo Aziz Makukula na interpellanga quelque chose donc il wa faut ba mona yo iboye mozana ko na combien bana faut balata na fin de l'année ba mona faut balia faut ba mel siko yo mobile siko mama tani atie le bon na litama otala déjà ba réalité ko bota mobile ya de ngam de tout ça na ba réalité ba komba moto bunda yango ti tozon sa molimo batata déjà ba réalité auto kuta na kata vie ya vie na biso photo dans la réalité tous dans la réserve de qui Zambe ebika ne otambusa biso muta ebika lobeza donc tika ganyo sana boka Zambe tika arena pe ya monsieur l'ambassadeur pour faire le midi nyo surtout on a akobeta na toujours parce que pour faire le midi azana batibi o ba kongomani balingaka so tali na ajo azala ngo bato ba se perna po ayeba ikosa musana yango le azo mériter que bato ba yaka tout moment bato ba poussa na pembe na po azali ko Kofi donc il faut te rappeler la fierté il y a un jeu à vis-à-vis à Kofi le midi à la musala batebele bazar le madame mokebele mais biso tellement toye baraté biso montre on na bakanaï biso montre na molimo roinana biso montre na molimo ya diviser pour me régner to lingi ko bafouye ba savoir faire ba ninga ngopé to sani to ko pesa bato ba valeur na bango te to ko rendre bato ba respect na bango te pour na biso montre na batazunguluke donc nyoto o nyoto na projet o nyoto na bakaliki betana
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais Bogis Mopema, mais Hollande quand même émission, il va dire tu as aimé quand même. Non, parce que étant donné que monte banda, c'est là tout cela, mutuna mutata na opinion na. Bokechu na ba commander so na ba babe masombo ba vandaki déjà. To umeli na guerre o ba musicien, mais nzokande politique eza likolo ya musique. Musique elingi za la danger tout on basa qu'on so ba likolo po ya politique. Ben tant ba toaji process mutuna mutata na opinion na. Mutuna mutata libre oyo akoyi ko sala. Oya koyembela fatia yembeli oya koyembela boto yemi mais wani ko loba te soko yembeli mutu au fond du cœur c'est ko lingara donc to ye baraka kake Bokechu ata libre ndenge monsieur Bogis paza libre ti akangara liputa do bina bonyoma aye baraka zali na statut ya musicien donc yiko lukate o critiquer pour poser ki pe musicien pe le sani o yemba te o sala passe ko felo mdia do yemba mais le Bogis sani a yemba te. Mais Bokechu azali na statut na yiki ba mambo. Ozo katenga bi koyemba à tout moment que na âge o ya zana ngo ke arrêter mais ko felo mide 67 ans mais asani ayemba. Donc ya passe yango na lokwa na tikite Bogis bopé mozana critique ya malamu, ozana critique ya malamu. Esprit critique na haine et longaka na mutema na yo, pesa ka mutema na haine. Bon ozo tele saka yo bule lokwa na tikite. Moni Bokechu na za bon. Ana ennemi ya Congolais. Et là, il bit au bas, ok, non, le bas sur le bas, c'est moi le bas qui peine à bas sous bakité, bas les gars combattre le bombe militaire. On met pas ma gamme pesa ni. Bah gepo, bah ça la rappelle la publicité. On met qu'on a mouga na bangon. Et tombe la rasu ba Congomani ya photo ya total la ninga ni egele egeleka. Bah tibusu ba linga magama bon. Photo ya ba déjà que bateau ba dans la communauté na biso oyo ke ezali pour na droit na bango mona ba sopeli bango ma moto. On a droit na bango ba beti bango massage. Bango wana majorité ba na poto. Tango ke combat ba Bokechu on est tellement musique rebeta tel ba Congomani pe o ba na posa ba bura bonne musique ba luka batani ba to préparer ma photo sani tozala c'est que calculer depuis on beta makambo kara ba plaire ya ba concert on ça soni Zoaga areno liboso mu pepe ezalaki rebeta te ko fali pas solo là ah boyebe zo deuxième ligne concert deuxième concert est-ce que vraiment en plaire à concert liboso na tour d'année mort et on moni que combat ba zuna ba conscience ko là Bokechu ya mbo commandé so na petit na ngai Fabala Fabrice Mayamba na pesi Tashik Mayamba bambote na musiko zali Tashik yebisa Bill tozali toujours ke kolo ayebika ndenge azo batela biso vraiment toujours tozana biso toujours bien donc ils ont ba réalité qui était tout tika okota na ba kara moto mutu na mutata na opinion na ngate même ata na repart na nourriture yo za na goût blo lera ngapela ça na lera te mais dans la moto nyoto ba ben avec Obektok biloko nyoto ya mokila ça dit c'est ça le problème. Merci Tokabo na sona chroniqueur mais dernière intervention par rapport à Chemin de la gloire au autoté la biso moi type moko na kati ya morceau vraiment morceau wana héritier lelo na yeko tala ba chrétien belé ba zemba banzembo na wana po parce que na lobango héritier yebi ba Congomani balingaka nini akoti na makamba na Nzambe déjà na moi déjà Moïse Mbi a eu problème Mike Kalambai a eu problème ba Matuta a eu problème ozi lokola neto ba Toms ba eu problème Michel Bakenda ba on a eu problème pour tala idée à moto na clip na conception Nzembo zo comprendre que était héritier vraiment ayebi makambo mokili na makambo Nzambe alandela ngo vraiment à la loupe pe na lobanga na batu héritier akomaka vraiment critique à pas mbaté a raisonnaka tozoloba kosomba po parce que azana na bato pe ndimaka mais héritier akoki kosomba banzembo mais batu nyonso basomba mais tala lelo kosa ba texte na ye ekokananga na ya batu nyonso te a navigera loin pe abimisaka maloba oh non batu nyonso bayemba te ya abimisaka maloba sika oyo ezalaka za banzembo na donc vraiment coup de chapeau eloko wana lelo pe na moi lelo na ntongo nazali awa petit nanga Chesco, Arnaud Dimbala na pesi mino bambote, ba yemba ngo leo na tongo. Donc esala bango déjà bien, mutala mungi na tongo azo yemba déjà nzembo oyo eza lokola net babenga ngo ba nzembo nini. Babenga ngo ba nzembo nini oyo. Donc ni na ngeki ngai. Ba nzembo babenga ngo e ba rêver ba nzembo ni babenga ngo ba chanson ekimi nga muke. Donc vraiment que héritier vraiment et gospel voilà banzemba gospel wana donc il tient azuma ata vraiment que ya oyemba ngo donc adama mputo yo a raisonner plus loin vraiment coup chapeau héritier watanabe pe na yebi que azana ba projet nyonso tout fois banda Olympia ti artiste ba projet nyonso to wana
parce que Olympia n'est ratawana mundelo Olympia zom sa mbongo tabi sa luka date jour aux libre a bi to zom sa la to yeba neni au sala da il faut beta biloko nyonso to wana si oromona ke to ko masko na ta au sala ba comparaison na sala ki musala malamu na sala ki musala ba vanti après succès comme na ta stabilité tant to ko masko ba vrai ba juge ya nzembo oyo ba sala ba tutu ba beti ko masko nyonso yango pourtant on beta Olympia to zonga ba Olympia na ba beta ki Olympia Olympia fula na hérité ya na eleki et comme bongo zeni et beta magi oui o e beta magi pop parce que batebe ba sala berere yo beti lelo mais ba luka ba comparer na ki lelo ya lobby lobby bando comparer makambo elekaki na ndenge le présent donc il passe en rendez encore donc il doit na ba makambe belé o to kuta na rendez encore. Merci beaucoup Konistar. Nous arrivons à la fin de cette émission à notre grande comme nation na suka émission na biso mais Konistar to ka bona biso to ko lo banini est-ce que pour na yo ma pona mizaro ya ozo chirango no ndé pourquoi na urne temps bato bakenda wana pona bombe da déjà c'est secret ndenge na ndenge na fandi déjà be tout le monde a dit que mutonga na voter moi na mi lo bananga et ça te o nga na voter tout le monde ça ni que ayebi vraiment que polo ayebi ninga to tambusa biso to dans la réalité to na conscience vraiment merci mingi na Clarisse de Canto Nathalie Lutadila ami Goje Lutadila Chaga Lutadila Richard Akunji Arik Akunji 2-0 Didier Sanda Animas Boss Papi Matalatala Matosi Yana Didier Matalatala na pesi mino ba mbote na musika ke bozali ke na moi lisusu Pera Kitala molobeli bana Fokobel Nathalie lisusu na gauche na domona Jean-Claude Mimango na salon Gringoto na British na domona lisusu Chiraki Nikita Cardozo Joke Kembilo na domona susu Maître Malungombo Dodo Kosim Kolo Ayaba Rosana Odilon Kamalandwa bino nyonso tout bozala bien vraiment que na moment lisusu Héros Miguel Adonis Katendi Patrick Dipona Mandela Wesson Kolo abatela bino présent DG Kabushkop ozala toujours bien nazo mona lisusu na musika nazo mona Rofi Makangila Fabrice Bakimi mon neveu Alino Kabouvreden Dani Nguvula Belinda Lita Mwasi Nzambe merci mingi na gesto salaki Kolo Ayeba kozana yo Paris 20e désolé à London bozala toujours bien. Pichu Kinzeni, Vonvo Ayoka, avec Doudou Ayoka, grand-père Gauthier Mouteba, Bozala toujours bien, vraiment Kolo, Azanabino, vraiment merci Mingi, na Ibrahim Abi, Ozanabiso toujours tous les temps en temps, Toré Baneniga, Tropanzara, vraiment merci beaucoup, na Baeba, na Congo Mikili, O Bazo Otala Biso, O Bazali partout, O Bazaranabiso, Chamasunda, Motema Mireille Leka, 001 Pascal Yombe, Vienanga Bibora, avec ambassadeur Remo Singalatel, les sous Sami Miguela, président de Michel Akolo Zano, bébé Chuna, Zame Alola, Apambola, bien. Merci beaucoup. Voilà, je vous recommande de voter M. Adoyoué, numéro 324. Je pense que vous avez décidé dans mon lobby, c'est quoi au côté parlement, à ça là vraiment, Moussala la norme. Donc il y a vraiment pour le problème na biso donc monsieur Adoyou azana vous votez bana moamba mobimba vous votez monsieur Adoyou na numéro 324 c'est déjà le 20 donc et au sala bien je pense que vous avez plutôt belé liboso ya ba télé na bino kota la biso na Konistar mais to meko sala analyse par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité musicale pourquoi pas ndela na biso ya ba chronique musicale aussi pourquoi pas. Mais Ibrahim na okato muke kobosanaka ya Théo Zambrota te ya Théo Zambrota ya lera mungela la te da dollar so bibi de na ndenge Amérique ye azwango avant Bill Gates azwango avant Obama azwango doki ngai tselo bibo ngai fona mona ba preuve nanga wana omona odaki ya Théo Zambrota wana be ma erataka nango vraiment ngai ndena lobiga boile bige faut penser nanga ya Théo Zambrota et les gars très bien donc ils ont tous allons bien il faut y barrer les sous agence Bwana Mushinda wana vraiment il faut notre pièce va contact on a azab vraiment la Chine il y a ça vraiment agence Transunion agence ya freight service Luanda Kinshasa Luanda donc makamunia tout azab vraiment na Oshwe A3 donc wana so passe au Pesimbongo passe pour utapeka colline container makamunia tout la pongi na Robert Sauve mana Miguel Bwana Mushinda vraiment agence assir de makamunyo otuma orosepelana. Merci beaucoup na Konistar vraiment za Gibongo face à Ibrahim. Je pense que batinde ko bele bo sepel na émission na bino. Bopé ça va merci na Ronald Van za Gibongo l'assistance puis le réalisateur de cette émission. Bopé c'est un grand merci na
Congo Mokili, merci. Na biso moko ça la bien, merci à Bruno Lubika Mbongo propre, merci. Na Olivier Dumou na Ngambo Brazzaville, merci na honorable Gaëtan Kodia na Brazzaville toujours. Merci na Yaline Mwimba na Paris, merci na Tatiana Bitono na Paris, merci na Laure Manzekou donc Tser Moro ya bien pembe. Merci les sous na Chris TV Saline, j'ai oublié encore le nom de la famille. Merci Boza vraiment belé. Je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.